Tchali Materazi, o justifiera ndenge nini ndenge balobaka ke musique ya Congo ekufa. Te musique na biso pena kitaki yango na senga na ba jeune auto ya lelo. Tout le monde a facilité, tout ça la boulot, tout tombe la musique. Mater musique ils ont évolué ndenge nini. Très bien, tous dans le studio, tout ça la décollage, base lango et puis na fait ça pena le meilleur de moi-même et puis na yebi que to chez Maël et puis na fort. Batu bazolo bake bina filé normalement akoki kofinga kuna te et puis beka mazo ya ko intervenir et puis na yoki ba komo benge l'erreur du maître. Est-ce que mambo penser talinga? Normalement faut tala o mater. Te talinga été. En tout cas ngana za porte-parole na bango te bana ba porte-parole ba ki sala ba boulot na bango ngana sa boulot na ngai. Lelo otango zomona batu oyo bolongwa na bango peut-être batamoko o lelo bazozongisa ascenseur mo ya mabe pa maestro. Tu te dis quoi tango zotala ba dispute ya bajaron? En tout cas bango ba sala ga bon ouais. Ba sala na bon courage pour na bango ba sala bon. Materazi, est-ce que kolongwa na yo la musique raison nango ezaka vraiment? Non, nga longa juste quand na la carrière professionnelle et puis na sala pe na sala ndule na façon na sentir quoi. Na mater musique ils ont évolué est-ce que qui leader ils a pété? Tant que papa faut mon normal, tant que un faut mon normal ou se débattre un peu comme normal. Voilà, merci beaucoup. C'est avec plaisir que Tozo présente l'émission partout à travers le monde. Merci. Sur www.ronci News Oezasiti Makambu. Bo s'abonner massivement à Ronci News TV et Rosala vraiment bien makasi. Les lots se déplacent qui Toyamba Tchali Materazi parce que Bosenga Gibisoye moi et Belé Ndetoye Awa te rendre visite. Plaisir makasi et puis merci na batutu bazo liker, bazo partager et surtout bazo s'abonner et zo salake to comprendre que Bozarana biso 5 sur 5 et puis merci beaucoup parce que Toyaka à temps réel. Toye lisusu awa pona ko yamba Tchali Materazi o azamoko ya light music et puis akoma leader tozo ya to yambaye par rapport à l'actualité. Ndenge zobetama toujours na internet. Je ne peux pas commencer l'émission sans pour autant dire merci. Na batutu ba soutenir ngai bon séjour déjà au pays na ya Willy Moucheni véritable code ndeka na lobaka ba ko changer drapeau mboka mais ba changer code jamais à ta régime koi on a vu nanga et puis Aristote Madia les beaux garçons de Bruxelles bon séjour aussi et puis ya Goroti Louvoizo mami ya zarana biso na pasipé na bisengo pourquoi pas gentil ka songo bourgeois espace ex non comète espace la gentillesse on a vu na biso oyo atika ka biso te merci beaucoup derrière la caméra Miran fongola biso déjà pour ba mona Tchali Materazi to solana et j'ai dit bonjour. Bonjour de longues jambes et puis bonjour na batutu ba landa biso partout dans le monde entier. C'est ça quoi. C'est ça Tchali Materazi. Est-ce que Tchali Materazi lelo to solana onano dekikala tito koma kilelo ndenge toza parce que bazara vraiment na posa ba reyo kalisusu parcours wana parce que c'est très important. Tchali Materazi auti wapi po akomana light music vilano. Jeune chanteur congolais Materazi et na ndo betaka na orchestre ba quartier et puis na gomo travailler na artiste après na kotasko light music. Après light music à côté Villanova, après Villanova, à côté ce qu'on a Mater Music. Après Mater Music. Dans Mater Music, ils ont évolué. Est-ce que qui leader ils a pété? Bon, qui leader, ils ont comme papa dans la famille. Il y a des choses qui sont bien, pour ça la famille. Difficultés à rendre et puis tant que papa faut mon normal, tant qu'il faut mon normal, ou se débattre un peu comme normal. Merci beaucoup. Là, c'est Tchali Materazi. Naza Cirque, tu bandis bien. Azo répondre à Bino 5 sur 5 par rapport à la question au botin de l'Ibiso. Materazi, est-ce que Kolongwana yo la musique raison nango et zara vraiment? Non, nga longa juste quand na la carrière professionnelle et puis na sala pe na sala ndule na façon na sentir quoi. Et oui, na longa sans problème, na longa sans rancune na mutu quoi. Mais lelo autant ozomona batu oyo bolongwa na bango peut-être batamoko o lelo bazozongisa ascenseur mo ya mabe pa maestro. Tu te dis quoi tant ozotala ba dispute ya bajaron? En tout cas bango basala ga bon ouais. Basala na bon courage pour na bango basala bon. Basala bon courage ça veut dire ozo ko encourager bango na eloko bazo sala alors que batu bazolo bake bina filé normalement akoki kofinga kuna te et puis beka mazo ya ko intervenir et puis na yoki ba komo benge l'erreur du maître ozo mona te ke izo sala pe bien te na famille mo obo est-ce que mambo penser talinga? Normalement faut tala o matin. Te talinga te.
et talinga penza te nga alobaka bien pona patron na biso place na ota et puis na oloba pona musique nanga en tout cas naza te pona ka tout le temps surtout ça l'émission batanga bakombo batulia bango basala émission na batanga bakombo na ngate en tout cas nga naza porte-parole na bango te bana ba porte-parole baki sala ba boulot na bango nga sa boulot na ngai yo zo sala boulot na yo mater musique ezo évoluer ndenge nini très bien tous dans studio tout ça la décollage bat base lango et puis na opesa pena le meilleur de moi-même et puis na yebi que to che mail et puis na fort bat ba yo ka pena banzembo bien ba couleur ba clip bien na pena sala pena fort na sa mamunu sala maté mais bon mambo to sala bat wa sala ngo déjà mais na olinga to sala pena mwanda moneti sala mana noté Mwanda Mbundeti et Salamana Nouté, combien de titres na kati? Tout ça 10 titres. Mais là on a passé à 3 titres. On a passé à 3 titres 5 kg 800 gare centrale là chef de ville. Mais où est-il qu'on a passé en jusqu'au bateau bazon quoi. Bon en fait comme wana na talaka na omoko jour na talango na bi mais materazi c'est normal falaki aya pena à s'envoler na ba propre zèle na yemoko parce que ba savoir ya boye senga cause la yomoko. Est-ce que toko ka déjà junior ba umeto po et c'est ça bato tout déjà ba talaki yango et puis ba se vela na makasi. Yoka mawa junior ba umeto yoka mawa nadine ba umeto. Te yango na bena ba comprendre déjà plus nous avons concentré pour l'album mon amour on est sur la vidéo on a daé na so vidéo c'est ni na daé parce que na pesi une énergie à 100% na pesi une énergie na banze mo de longue chambre na nyo beta tout le temps na beta mkongo to ke liboso mais ba base la pena décollage en tout cas na travailler na ba niveau mo boye na travailler bon côté. Mais est-ce que oh egoza maluba mo boye déjà te o bat ba ko se souvenir na 2 ans ou 3 ans après que ce disque binyo dai no parce que artiste baluba ka boye mo na pe kala mingi te on dirait finira par dai to finir par yango mais pas maintenant non sala bon so nzamba lobby de ki il faut ko fa lelo yo boya nzamba lobby mais yo zo souhaiter te menga pe na nzambe pe na nzamba muketi na nzamba muke et puis na sala musique bien pour mkono ozalate batu ba kanisana ba mélodie na bakanisa ona ba mélodie na yo là c'est Charlie Materazi naza sûr que zo sala ba tout plaisir makasi parce que azo répondre vraiment kitoko makasi c'est surtout vraiment ba qualité o ngana lingara mingi cheye azara vraiment tout droit na ba réponse na ye sala bien makasi mais Charlie Materazi normalement ceux qui tozana moyembi na plateau et c'est ngara batu ba yo kali susu po ba kota déjà na ben disque tozo ya et sala bien makasi ba yo souvent na yo sa kitoko makasi pesa biloko no biloko no nalena lango biloko no na opesa bango déjà ba guya ba biloko ezoya bato on a only yemba minute na only yemba trop te po na only na pesa bato po bato ba binde na yemba c'est ça mais ba dimension na pesi na only yemba mo trop te po bato ba s'abonner na chaîne nanga Materazi Charlie officiel pour tout album kuna bato ba bazana posa ya kanga ndino pesa album parce que bilo na bombela bango za mo likolo yango na boye yemba ngo po base lango kaka na album mais Charlie Materazi o justifiera ngo ndenge nini ndenge balobaka ke musique ya Congo ekufa te musique na biso pena kitaki yango na osenga la ba jeune auto ya lelo tout le monde ba fertilité tout ça la boulot tout tombe la musique ba père na biso tombe la musique mata ba likolo surtout la plupart la musique est belé salima na ba Afrika ya musique na biso vu que distraction ba fertilité ba mitema mabe ya musique na biso kita ya on osenga pena ba jeune auto malelo ba longola ba biloko na to sala boulot tout tombola nduli. Est-ce que Materazi oza sûr que musique o ndenge kinda ba Nigeria ba Côte d'Ivoire ba nini botoza suna force ya ko zwango tant to ka biso pende to ya boye so to lingani ka to pesi force musique kena mais yo moko d'après yo oyebi que artiste musicien bo lingana kate webi la plupart na za musalamo boye bato muso bazonga ba ndenge no ya musalamo etona mambo ebele eza musalamo etona makambo ebele ndenge zoloba yo moko ezosala vraiment pasi na ba musicien parce que to mi pesi trop na ba fertilité to mi pesi trop na ba embrayement alors que il faut tozonga na studio to proposer eloko o tamsu egozo la biso musique wana o ekenda Côte d'Ivoire et ali susu mais Charlie Materazi est-ce que 3e wana et o toloba to bimisi déjà 3e eza déjà na ba plateforme to bato basala ndenge nini po bazo plateforme so ba kena chaîne nga Materazi Charlie officiel eza na ba chaîne nga wana so ba ke kuna ba mona ngo naibiki
la pandémie où yango mutu boma mamwe belé parce que biso musique qui na bayoka musique na boîte bayoka musique na bar par-ci par là bar ils rajouté boîte pèse rajouté to la musique à télévision na radio en tout cas ba s'abonner na chaîne na Materazi Chali officiel Facebook Instagram pour bas en retard aux plan. Normalement pour en arrêter ya kozwa babilo côté bo s'abonner na ba chaîne apesi wana bo somba mbala moko en ligne et ça la bien parce que musique oyo il faut biso moko to faire avancer rango to encourager rango parce que sans biso moko et ça la vraiment bien te makasi. Est-ce que Chali Materazi okozana un mot fort oh lelo soko zotala ba ndeko nyonso oyo bozana ba na light music tant bazo tala yo ozana message moko fort parce que oyo tam soezo le kan internet pour na ko kota les sous place to uti wana te parce que tozo frôler ka sur les kolo nango tozala na ndenge moko boya ko sala musique de père que to kitisa kombo ya maestro Fabrice cette place bouta en tout cas ba master to lingana ka to sala boulot bien et puis to la musique na biso et puis to sala honneur à place to uti toko sala honneur ya place to uti là c'est Chali Materazi naza sûr que zo sala bien makasi parce que ozo landa biso merci vraiment na ya babimboli agence Badem na Belgique botsa biloko na agence Badem et pas ya babimboli et roya vraiment 5 sur 5 na Kini et puis boutique d'habillement et frata mode ya les jeunes boss d'Adi Lukombo 18e rue d'Anvers na Sax Gambetta wana bo kende wana bo payer formé et puis tozo tek en ligne bo benka na numéro na ngai bo rezoyer bo solana ye bo payer en ligne est-ce que Chali Materazi oza na message mo fort oyo européen na batutu oyo balinga ko partout à travers nanga message ezaka ke ba fanatique nanga base l'album na bango décollage na sali pena moi be fort belé au sala boulot bien et puis bato ba za besoin de contacter biso ba au numéro bureau na biso il y a plus de 143 90 38 93 756 plus 243 90 38 93 756 on a pour bateau ba pesa ba conseil Materazi to lingo finga batuté Materazi dédicace Materazi nzembo tout ça ba benga biso na contact on a et puis to décevoir batuté ba pesa biso matoi pour l'album na bango décollage en tout cas tout ça pena focaliser na album na bango tout ça na pena bien na motema kokita pour swebimi ba fanatique na biso ba yokisa masonité quoi. Mais est-ce que rakati ya décollage toi na ba featuring pe tam sutoko mona elongimo ko pe ya Villanova en tout cas featuring na sali libanda na sali na vie na ngasi le scram na album na état d'esprit merci grand frère pour la opportunité et puis na sali pe na Altesse Batila c'est na biso mo na Belgique na mbi pe na Angelos et puis ba na mbi pe na master mo na États-Unis et puis ba featuring nous na to solo monté et puis c'est ça mais on a ba artiste bele bo tana mo light music ba comment peut ba leader pour nani te ko benda bango tozong sesu bilengi wana ya to chwe mbalala kasi ko to chwe ba cursus là tout ça on a quitté au pays na position après moi mala ba masa nga ba zebele ba 10 match ba Gisclar ba vena ba Cherry Migler ba bébé Bouchou ba zamwe belé to yemba na biso kasu pakoemba yemba ekosala bien makasi parce que question wana batinda na tuna yo po ekosala bien vraiment bozong sala biso na bilengi wana ya light music ekosala bien makasi là tozala na Chali Materazi et sali bien makasi parce que bosenga biso to ya mbaye to solana ye boyoki ba programme ya ba disque ndenge eza déjà na studio bazo préparé et puis 3 chansons au ebimi bokei na ba page na ye Facebook na ye et puis YouTube na ye bo consulter wana bozo ba chanson nyonso ya Chali Materazi en tout cas et osala bien makasi Chali Materazi to yé ko yamba Brisk merci vraiment na opportunité pesi biso na respect à presse merci pour grâce na bino ba patron na ba parler ba mona bazo dia ba mbote na pesi mbote na papisa pour chef de ville na pesi mbote na ma même Milinzemba ya tous pepele mbetolo na pesi mbote na Babidi Abaka na pesi mbote na Mireille Sanduku na pesi mbote na honorable di Yeli honorable Game Mavungo Resimbote na Amoros Ndemi papa na Joyce Boule Mukuna Hervé Kachama Merle Konga na Pesimbote na Batutu Bazuta Rolanda Biso partout dans le monde entier. Mais numéro ya bureau pour nous contacter peut-être 243 90 38 93 756. Please 243 90 38 93 756. En tout cas, bien ba fanatique na ba mela maya pio ba kita. Mais atana ba kikala to. Album na bango album ba mwezo ya.
Merci beaucoup. Là, c'était Charlie Materazzi. C'est avec plaisir que tu as l'émission. On a sûr que Boyoki, Bargima solide, ndeka na utigoloba awa, bo s'abonner à la chaîne YouTube na ye, Charlie Materazzi officiel. C'est ça, non? Materazzi Charlie officiel. Materazzi Charlie officiel. Eh oui. Materazzi Charlie officiel, bo s'abonner. Bat muso basa ma problème ko koma Materazzi ezaka MATERAZZI. Chaleza TSHALLY. Donc bon vraiment parce que ngai mo pe e ambria nga ermo Charlie ermo Charlie donc e ambria Materazzi Charlie ça bina MATERAZZI TSHALLY. Merci beaucoup. Là, c'était Charlie Materazzi. Et ça lui plaisir, Makassi, ndeka na utikoloba. Bo s'abonner massivement et au sala bien Makassi, ko liker, ko partager, ko s'abonner surtout et au sala bien Makassi. On se retrouve prochainement na invité Moussousou et je dis au revoir.